Eh bien vous êtes branchés sur 3xW, connectés sur 3xW.com, influence maçonne. Bonsoir. Eh bien vous êtes branchés sur 3xW, connectés sur 3xW.com, influence maçonne. Bonsoir. Eh, bande konanga inyoso na yebisi bino, nous sommes à la comédie à la cité. Talaka kandenge tozali bomesana nango boye. Pona desi Kongo balobi ezali makambo beya ya nouvelle technologie. Tala ndenge ba, omoni comédie à la cité makambo bandia. Nyoso tolobi eza comédie à la cité. Donc makambo ezali wa eza bongo bomesana nango. Parce que makambo yongi na moni na chaîne pepe na yebisi bino bandeko. Makambo eleki na chaîne pepe kuna bata maboma babongisi bata maboma babongisi bata maboma tellement ndeko nangai pasa la kiriboma tellement ndeko nangai pasa la kiriboma bayebisi ngate il faut ko kikolekera boyete yo pe il faut zala na teste ya ndeko liboma na yo eza comédie la cité ata moto eleki pousse eleki comprenez mon émotion vous m'avez poignardé dans le dos passez papa passez ndeko nange ya liboma pe bango nyoso na kati avion wo tango tomati na avion biso bato ya normali batie biso na première classe bato oyo babongisaki bato ya maboma batie bango na deuxième classe batie na mukonzi na bango moko ya muto ya liboma lisusu papa tozo kokende sikoyo oke mobulu kuna na likolo moko muto ya liboma moko amemaki bale na ye amemi bale baza kobeta na baninga kuna na kati ya avion bazo beta bale sikoyo mukonzi na bango atari pilote atari bango alobi ayebisi oteshe wana ayebisi oteshe kende tala na sima kuna menace nini nzo santiri mwa busikilage na avion na ngai oteshe aleki na sima tuni problème nini nza kolekawa mutu aliboma wana oya mukonzi na bango alobi te bango mutu bazobeta bali epesi ye kanda balobi bongo yo mukonzi oza wana neti kolodo na biso Patrick Bope soki ya za wana azoloba alenga lisusu na loba na koloba te ale ayebisi bango ale bokanga bale na bino bata maboma bameki koyoka mwandambo tango kaka otese wana zongi na ye kuna na kati babandiri susu kobeta bale na ndenge moko ya tembe otese ya bimiri susu alobi papa boyoka ko botika ko menace na vie za ko sala mabe sefe pesi ye kanda ayebisi otesi zongano na kati ngamoko na so legle problème oyo bande ko boyoka makambo lekaki kaka na kati ya avion wana basa ko beta bale na minute muke chef ya face akangi bale aye na porte avion afongoli porte avion abwaki bale na se kum ale soki balinga beta bale ale boke ne beta bale libanda libi we chefi oza mutu malamu moko wa bango nyonso balandi bale chef kanga kapolo tete akangi tango chef akangi porte otesi alobi oui c'est que bato yo pena bakomi bien c'est que bayoki tango sikoyo otesi ya boye tala boye mukonzi ye moko kaka na kati na deuxième classe wana ya avion atuni mais chef bato na yo zelaki na bango bakewa palobi mama omoni deleso de bamandaki otiawa na yebisi bango babima na se na bwaki bale na bango na se bakende beta kuna libanda comme ça soki basilisi bongo mama tarabia c'est que yo na bango pe bobongi na noté c'est que yo pe mutu na yo ezo sala te obomisi baninga makambo lekaki epai na biso yangwana merci vraiment na sepeli na bino makasi vraiment pour na ko saluer bino je salue tous les journalistes oyo ya Desi Congo TV merci ezalaki wa bino papa Mongala l'actrice comédienne tozana bino esika moko bomesana na eloko oyo na pesi mbote epai na papa John Moke esika ozali yamba bambote ya papa Mongala na pesi mbote epai ya Wabanson esika azali kuna na Belgique na kolodo na biso Patrick Bope pina sima ya kamela na bosenite Bruno Badika zala wane sika yo zali na bosanite bandeko na ngai nyonso botika la malamu na yebike tokokuta na moto ya sima mbara ya sima mbaka makambo ya sima na bosanite nalo balisusu nini ngokutu i na bosani na tiki i bakatinga i bokati. Eh bien vous êtes branchés sur 3xW, connectés sur 3xW.com, influence maçonne. Bonsoir. Eh bien vous êtes branchés sur 3xW, connectés sur 3xW.com, influence maçonne. Bonsoir.